Bonjour, bonsoir, bana mama bambote bisika nyonso bozwami nzambe lalola bomba pe abatela biso la famille. J'espère que bisika nyonso bozwami boza bien na mawana nzambe pe na ngulu na nzambe. En tout cas, biso pe toza malamu la chaîne la famille bambote ba bisou bisika nyonso bokozwa video na biso pe bisika nyonso bozwami na pesi bino bambote bo like bo partager bo aimer bo s'abonner et que ça la biso pe bien makasi la famille bana mama y en a à boire et à manger tout le monde général de la Chine wana kaka la Chine parce que na olasake la Chine eza fort économie nyonso ya monde la Chine nde moto azokodomine ezali nde général ya la Chine azokodefendre Karine Mokonzi komba Karine Mokonzi boyoki eza komonani Ruth boyebi Ruth na kati ya Bible asalaki nini yango ya malamu asalaki na kati ya Bible donc Ruth aza fort abalaki 2 fois 3 fois abalaki donc mboka azoko défendre Karine Mokonzi pona intérêt à Karine Mokonzi oui pourquoi pas parce que aza mwasi o azalaki humilié na kati ya réseaux sociaux délaissé batraitaka ye na bakombo nyonso basorte nyonso batraitaki ye mais atikala kaka wana jamais aseda atikala kaka fort Karine Mokonzi kaka la baronne moto oyo atika réseaux sociaux na défaut soki oboyi osali mokili eza pe bongo na minute bozomona pe réseaux sociaux ekomi calme parce que Karine akomi calme mais soki atelemi bokomona ndenge réseaux sociaux akotelema mpona kolakisaka ye nde mama ya la Chine tomoni bamosusu bazosala babese na bango mais ezokende liboso te bakosala yango lelo lobi baye kolobaka te ezalaki fo ezalaki ya solo te mais soki Karine aye nango ke ezali basala babese ke bato bazwa yango ke eza ya solo ekotikala pe bongo akoya kodefendre yango pe te ke akoya koloba susu te ke ezalaki lukuta ezalaki boye ekotikala kaka bongo mais tozomona baoyo mosusu basala babese na bango bakosala bakomona ke bato basaleli yango baémission etalami ale okomona bango baye koloba ke non ezalaki ya solo te ezalaki ya lukuta tozobanda kosala babese ya bino wana esimbi te mpe ezwi te mais ya Karine Mokonzi soki asali bese wana ekoningana mpe ekotikala mpe kaka bongo mais or ke ezalaki bese mais ekotikala kaka bongo ke eza ya solo général de la Chine azokoloba Karine Mokonzi azali Ruth pourquoi na bambonge oyo nyonso ekitaka emataka aza na zemi oyo aza na zemi te aboti oyo aboti te eske Karine akobala oyo abali te me abali Karine donc tout ça kaka mpona Karine mais peut-être soki ezalaki ngai na yo na ye kuna tolingaki tosupporte oyo nyonso te bahumiliation nyonso bahumiliaka Karine na kati ya réseaux sociaux peut-être tokokoka te tokokitisa bino tolobaka non natikeli bino réseaux sociaux na bino yango wana boti kobundana na yango mais non Karine azala kaka wana ezala butu ezala moi ezala mbula ezala elanga ezala hiver ototambola na yango ye azala kaka wana la tête haute donc ye azalaka motu likolo alobi nakokima motu te parce que ngai motu nabimisaki réseaux sociaux ngai nde motu nazali en tête ya réseaux sociaux en tout cas nakokima te aza pe bongo azokolakisa libala na ye na kati ya réseaux sociaux kobotana ye na réseaux sociaux donc nyonso ya ye na réseaux sociaux parce que mpona kolakisa ke Karine aza forte aza mwasi moko aza makasi ezala eye butu eya moi abangaka te aza mwana nzambe asimbama oyo asimbama epai na ye asimbama ya solo yango atikala kaka la baronne Karine Mokonzi mama ya YouTuber mama ya Arieta Belau pe azokobala nani boss boss Belau tomonaka na bakommentaire mosusu balobaka kaka boss yango kutu afishaka ye te boss yango kutu alobelaka ye te kaka ye moto azolobela boss boza lukuta bana mama en tout cas bolobaka na soni bozomona na misu tellement eza kaka Karine bozwa kobakisa kaka mafuta kaka na mungwa bozomona yango na misu bien est-ce que bozalaka baveugle ou quoi ou bozalaka kaka na posa koloba kaka boloba kaka ke parce que ezali Karine botika toloba
En tout cas, boza lukuta, bozela nazo tiela bino boyoka mboka revino, lolenge azoloba azo défendre, hein, mama ya la chaîne, Karine Mokonzi la baronne. Oh, soki oboyi sala na yo mokili na yo, hein, toza kaka wana na réseaux sociaux tozo kotala ndenge ezokita ezomata, mama ya star yango kombo nani Arieta Belao, hein, star kaka star, donc mokonzi ezolanda kaka pe ka kombo na ye moko. Donc nazotiela bino boyoka mboka revino ndenge azoloba. En tout cas, vous allez la volume. Passez Libiso. Nous avons au monde la victoire. Il y en a rappelé bien le moko. Karine Mokonzi, Kombo na Moussou Zaka Ruth. Est-ce qu'il est bien au jugé? Non, Ruth Soussou. Kombo na ye ya baptême ezalaka Ruth. Na bato baby histoire ya Ruth. Bana mama, boyoki ndenge mboka revino alobi kombo ya Karine mosusu ezalaka Ruth. Nga eza première fois na koyeba na koyoka ngo. Mais eza première fois te, mais ezokendele pe na makambo Karine asalaka parce que Ruth abalaki deux fois. Libala abalaka liboso ezalaki pe humiliation, baboyaki ye et tout, abesaki pe maboko te atelemaki kaka abalaki susu. Donc kombo wana ya Karine ezobalana, donc akosi te azoloba ya solo bandeko. Nazotiela bino susu bolanda parce que na kati yango mpona bakisa mwa pilipili mungwa esalaka pe elenge na kati ya biloko. Donc na biloko sa mungwa sa pilipili okolia yango pe bien te, okolia na yo me esala eloko te na kati ya mono. Donc biso tomesana na mungwa na pilipili esalaka biso bien. Bana mama nazobandela bino yango na ebandeli mpo bolanda yango à la loupe pe ensemble na bino tozali wana. Bozela pardon. Ata passé Libiso. Nous avons au monde la victoire. Il y en a rappelé bien le moko. Karine Mokonzi, Kombo na Moussou Zaka Ruth. Est-ce qu'il est bien au jugé? Non, Ruth Soussou. Kombo na ye ya baptême ezalaka Ruth. Na bato baby histoire ya Ruth abala deux fois. On comprend? Na bato boyebi histoire ya Ruth abala deux fois. Ba chinois, kombo ya Karine Moussou Zaka ni sœur Ruth. Soko ki maman Charlotte osomanayi. Avec la sœur Ruth Boni. Ruth siko abala deux fois. C'est vrai que vous maintenant prière, mais prions comme dans la victoire. Bisomoto yebinde bitumba tozaka nao. Karina zena zeni en hita batu basala ba vidéo Karina obota te. Ti mokolo Karina zo kendo bota biso ba chinois to na kati ya prière. Donc c'est-à-dire prions mais ayons déjà la victoire. Parce que Karina aza Ruth. Bon si Jimmy Belao aza Boaz. Boaz a le prix du rachat. Bana mama. Toto Sambela. Boyoki. Donc boss Jimmy Belao mobali ya Karine Mokonzi kombo na ye Boa. Bolandi voilà. Si vous avez un général mapinga malbaki toko boy tout ça besoin ba fleur ya kuku kitabongo te sur le makambo ça format Karine Mokonzi la baronne une fois de plus nous t'aimons beaucoup mami de la Chine oyebi vraiment que tolinga ko mingi bola mu pe sengonu ezeloko biso tolinga ka nous t'aimons de tout cœur. En tout cas, Nabo si j'ai mis de la Chine. Oui, sikoyo bon Canada na ba question qui na ba erreur qui salamaki et pas ba la Chine ba misusu ba comprendre makamute pe na zo féliciter ba la Chine au ba sala ki ba live à part yo tout ça na féliciter na no ba fan na équipe ba fan o makamo ba sala ki vraiment na redivision ba ça ba live na ma ba 2 3 heures vraiment pour Ata made Libiso. Ata passé Libiso. Nous avons au monde la victoire. Il y en a rappelé bien le moko. Karine Mokonzi, Kombo na Moussou Zaka Ruth. Est-ce qu'il est bien au jugé? Non, Ruth Soussou. Kombo na ye ya baptême ezalaka Ruth. Na bato baby histoire ya Ruth abala deux fois. On comprend? Na bato boyebi histoire ya Ruth abala deux fois. Ba chinois, kombo ya Karine Moussou Zaka ni sœur Ruth. Soko ki maman Charlotte osomanayi. Avec la sœur Ruth Boni. Ruth siko abala deux fois. C'est vrai que vous maintenant prière, mais prions comme dans la victoire. Bisomoto yebinde bitumba tozaka nao.
Karine azali na zemi en état bato basala ba vidéo Karine obota te ti mokolo Karine azokende obota biso bachinois toza na kati ya prière. Donc c'est-à-dire prions mais ayons déjà la victoire parce que Karine aza Ruth bosi Jimmy Bwelao aza Boaz a le prix du rachat. Donc tosambela déjà na kati ya esengo parce que tozwango déjà ke esi esalami libalo eza ya kimia libalo ezala libala esengo libalo ezala libala ya consolation parce que yango nde komi Ruth. Exactement. En tout cas, si vous avez un entraînement général, mapinga, malbaki, toko, boy, tout ça, besoin de fleurs et à coucou qui t'a bon, au théâtre sur le macambo, ça, faut marquer. Karine Mokonzi la baronne, une fois de plus, nous t'aimons beaucoup, Mami de la Chine. Oyebi vraiment que tolinga ko mingi. Bola mon père sengonu, ezelo biso tolinga ka nous t'aimons de tout cœur. La famille, en tout cas, tozo comme na suka na vidéo na biso, j'espère que bosi boyo ki ngona boke binyon sombuka revino lolenge alobi vraiment topesi ba bisou vraiment bisika noso azwami na Karine Mokonzi na boss Jimmy Bwelao pourquoi pas Arieta la star en tout cas ba bisou ba mbote pe bisika noso bazwami nzambe abuma pe abatela bango nyonso. Merci Natiki Bino, bye bye la famille, au revoir.